Occupez-toi, oh, Bolumbu business. Occupez-toi, oh, Masokompota. Occupez-toi, oh, Tata Kala. Est-ce que nga motona bimisa yo mande fois pembe na sukie? Nous, tu es Binzambe, mais on a aussi profité. Na sambe la mouki. Vas-y. Na prier. Vas-y. O koma ni bomba bisiko sali. Na bato ba kotinda bino ba faire na bango nyonso seke imai na kombo na Yesu. Nani mwana nzambe tutanzambe. O yango na kosenga tatanza. Soit qui vient de venir au Yoga Fingue, soit qui on est sale à passer. Mon arnelo mona mukili papi gen tika na simbo boye. Na arnelo mona mukili. Ngaso ba finga na yo a plaisir. Atako sozuka tout finga na onengo lingi. Na tikidi bino espace o finga. Mais moto abatami oyebite sur abatameli na nini azana nini. Pourquoi Henge mukusa Tek na balu longo mikolo Masoko pota Ngenga den Masoko pota Mapota Den Tata suki yampembe Tata suki yampembe Baklia bakufa ikidie He bakukiminie yaye Signifie c'est les inocili monoko hein? Soko zo kwazo sala lesuso. Moi bisika maye. Moi bisika maye le no sukeli ngala bandi wana. Dans c'est la peno comme bana o suka benda quoi. Poso suka. Moi je fais pas les Bolumbu business hein. Moi je fais pas les Bolumbu business. Bana baso bako bongo mabana ni bali. Si bien na pamele bango na bango na masasi kuna na mboka wana Tanzambe na tangi koma mutu te seigneur o ebanani bazo koma bele si bien mwana mwasa komi kolinga babenga etie o mandefu na ngai boko finga yango mandefu na ngai sali na komo ya seigneur nzambe ya mtokelaki mandefu oyo banzambe na kofinga yo Tanzambe soki ngai azali DJ Mukinza tata Nzambe bongo ya azali journaliste nie. Alors, namoni pena ba musicien bo sangana ki ba mise ba sangana ki vraiment ba kende ki kuna nabite yo et ça la kondele ko mona unité wana ba musicien ba sangani ba kepe na ko fêter anniversaire ya moi sa chef de l'État. Mais bazo continuer gars. Bazo yo kate bato. C'est zino. Ba bengani c'est les zino na bon des oba bisote bisote a to le la vie na Kleboa ba bengana c'est les zino na libulu manzengele ba bwaka pena libanda voilà. Sene na kosenge pa na yo bisiko na utaki kuna Nzambe na senge oboma yango Tanzambe ba client tu basile ko kima o seigneur okomota tape mwana pe mo santo ngate mna tinyo kena manefo pembe na basuja pembe pona ngai Nzambe au nom de Seigneur Jésus amen. Occupez-toi oh Bolumbu business. Occupez-toi oh Masokompota. Occupez-toi oh Tata Kala. Est-ce que nga motona bimisa yo mande fois pembe na sukie? Masokompota pota. Ngenga den. Masokompota mapota. Den Tata suki yampembe. Tata suki yampembe. Baklia bakufa ikidie. He bakukiminie yaye. Chers amis, je crois que mon toza quelque part et pas il y a Viennabiso Mofango, hein, Saint-Raph Mofango. N'a pas si d'abord on botte pas il y a John, hein, ah John, n'a pas si on botte voilà. Donc c'est votre site www.kleboa.com. Nous on est en train de travailler, bisoto ça musala. Donc là, je vois déjà devant moi de la nation immonable. Je vois Teddy Mo la croix sa serre. Je vois Rachidine Zoubé, Papi les rois cartes illimitées. Je suis avec Célésino. Tokutanae, Paya Viennabiso Bofango.
To lep na moi tabaki toko parce que ah voilà. Bonsoir Cézine. Bonsoir Papi Gen, les professionnels. Centenaire. Ouais, impeccable, tu le vois non? Moral. Quelle morale? Mais voilà, non, c'est grand. Oui, c'est grand vrai. C'est en français, mais en français. Donc là, je ricane comme un mec d'ici. Je suis en train de ricaner, moi. Voilà. Moral, quand je suis avec mes amis des Français Calbo, ils sont là. Et quand je suis avec mon ami intime, mon ami à moi, Stone Kassomo, hein? Poulet fou, El Polo Loco. Hein? Quand je suis avec des Keve Kamozuna, je suis avec des Yuyu, hein? Yu Kabouikou, je suis avec des Yann Manda, quand je suis avec des. Comment je peux dire, des Kamila et tout. Quand je suis avec les seuls grands prêtres, Azigo Force. Azigo, on a changé moi tonalité au Bengala, Azigo Force Djika. Quand je vois mon vieux Seraf Mofangos, hein? Seraf Mofangos, mutabana masolo misuni. Na pario nyoso. Iye mutabana masolo misuni. Donc quand je le vois, mon beau-frère en plus, donc j'ai beaucoup de plaisir. Voilà. Célestino, ce qui n'a tout n'akio. N'a pas simboté pas Stone Kasongo, on a pas déjà mboté parce que Air Force One. El Pololo. Hein, pour nanal les kaming mingité. Voilà. Donc Célestino sont tout n'akio moral. Je crois tout ça peine focaliser à ma solon et tout les zalara. Tout baby qui est une fingier mais Célestino avant de calmer. N'habite les gango vite fait même trop les grands parce que ça information. Voilà. Ngaba no fi ngaba na lelo te ngaba finga no ngaba finga ngaba ndakala. Là on tourne le page. Nabia webi yo ba staff na ngai. Webi ba staff te. Tato mo ba ve filo. To mo ba ve luta. Surtout na tala na musika na mo na ve Jacques Kanza. O kabelinga Alfa Romeo ya Sika. Ba kabelinga bi petit joueur na savoir faire na yo. Na zo mona Robinson, Gino Mfumu na ba Saint-Louis kuna ne zo ke ba. Popso ke na ba mboka ya mo visa ba o kati o ke. Mais yo so ngo finga ba zo visite. Yo Papi Gen yo sina mona na Kisasa. De la nation. Invisible, mais biso to yebi. Vous comprenez? Donc rien à voir, on tourne la page. Là, ça c'est des trucs. On répond les imbéciles par le silence. Tu vois, moi c'est pas le temps de suivre tous ces. C'est des conneries. Nous on est en train de faire des affaires pour nourrir les enfants. Nous on est des patrons. On n'a pas le temps là, tu vois. C'est comme Seraf Mofango. Quand il a commencé son histoire, il a commencé ses œuvres, il a commencé ses traitements, parce que c'est un grand traité. Ses œuvres. Ses œuvres, oui, c'est des œuvres. C'est des œuvres. Parce que t'es un mec d'ici quand même. Ben ouais, moi je parle français mieux. Français bien, t'es bourrique. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Moi, c'est comme si. C'est la personne qui cherche la guerre. Hein? Il cherche la guerre, mais bon, c'est pas. On tourne la page. On tourne la page. Voilà, c'est les Zino. Nous ne sommes pas là pour tout le Bamakamo. Donc, et puis, tu vas focaliser quand la seulement parce que. Tu sais, papi, excusez-moi de te tutoyer, hein, parce que tu es un supérieur quand même. Tu vois? Vous êtes des supérieurs. Quand je dis, est-ce que ça ne va pas vous déranger de citer un peu les noms des professionnels dans votre taf que vous taffez là? Ça vous dérange? Non, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Bon, tu vois, dans votre taf là, c'est le truc. Quand je vais citer des gens comme vous, toi-même en personne, Papi Gen, un professionnel, il fait son boulot très bien. Quand je vois devant moi, derrière la caméra, je vois Teddy Mola, c'est des caméramens qu'on respecte. Tu vois? Quand je vois des paparols,
de Clarisse Kibindala, je vois de Ingrid Kabongo, de Mami Lela. Voilà un niveau nanga. Voilà un niveau nanga. C'est pas mes niveaux bon. Écoute, c'est pas signifie que c'est les innocents mon quoi. Hein? Soro occasion sala les sous. Moi bisika maye no sukeli ngala bandi wana. Dans c'est la peine comme bana au suka penda quoi. Poso suka. Moi je fais pas les boulumbo business hein. Moi je fais pas les boulumbo business. Nous on fait des affaires. On est des hommes d'affaires. Comprendre? Tout le cas Célesino. On n'est pas des boulumbo business. Célesino babenga kayo préfet discipline. Et là, on est en salaire comme un combattant. Et là, on est comme un combattant. Mon pays, ça va pas bien. De deux, il y a des infiltrés dans notre communauté, tels que, vous le savez, les gens qui restent nus dans notre communauté, les gens qui mangent des salades avec du... Donc, moi, je suis quelqu'un qui a vécu en Europe. J'ai vécu avec du coca. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, mon problème maintenant, ce n'est même pas ça. Hein? C'est même pas ça. Donc, je suis combattant résistant. Je suis combattant résistant. Donc, je suis contre Bato Bazo gouverner Mboka Nabiso. Vous comprenez? Bato Bazo gouverner Mboka Nabiso. Na Mboka Nabiso neza boye bato belé balingi komona ke non. Mutako sala neti ba vie mofango. Abanda histoire na ye. Ebele ba comme na sima wana. Vous comprenez? Donc ngana wana te pona juger ne otunga ke na pona na koma combattre le on etinda ngai. Est-ce yo ke yo na kiniti. Wa na kino ebi le on etinda na koma combattant. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Voilà. Nambo na biso est-ce que batna ki chassa ko bazo lia betesko quand on a fait un fond du village et c'est pas lire bien. Il y a que des mensonges, mensonges papi. Vérité zate. Politique ça nous a opposant. OK, opposant par profit, par intérêt personnel. On va vendre atala avoir nanou intérêt commun. Vous comprenez? Donc, nga na mona pays nanga et qui n'a bien été on a comment surtout dans le domaine nanga. Nous on n'a pas de droit. On prend jamais de droits. Tu on a pas tout déclarer droit na pas banane. Pour mboka faut comme bien si ma batu ba déclarer ba droit na ba. Vous comprenez? Donc tant nga lo babo moi je suis pas un fou. Je suis quelqu'un qui défend l'humanité. Je défends le droit de tous ces artistes qui sont au pays. Nous défendons les droits, mais le roi Bango n'a pas contre Bango. Il y a un petit Bango qui a nous les robes karaté. Mais quand on a temps de combat, il y a des artistes et ça n'a bien. Moni Mikolo, moi c'est chef de l'État. À tous ces anniversaires, moi c'est chef de l'État. Tirana pardon s'il te plaît. Tirana pardon. Tirana si ça non c'est aussi nous. Alors namoni pena ba musicien bo sangana ki ba musicien ba sangana ki vraiment ba kende ki kuna nabite yo et ça la gondele ko na unité wana ba musicien ba sangani ba ke pena ko fêter anniversaire ya moi ça chef de l'État. Mais bazo continuer gars. Bazo yo kate bato. Mais bato ba ko yo kate. Nga ona moni yango te. Bato ba ko yo kate. Et loko ba pexili ba musique ya yango wana. Boyembela mutu mobo azo bomane bato na bino. Na bino ko zo yembela. Ay bokeli su côté moko boye. Na ye mutu ba ke yembela. Est-ce que ça bien? Amitala. Aza bien. Donc, bateau le notre Congo, toujours reculer toujours, aurait de progresser pour le Koso Mbongo, mendier bongo. Tous tu vois mes collègues là, tous mes collègues là, ils sont des mendiants. Ah, so baza vienne ngala kufela bayate. So bango ba kufela ba leki batali ba ngala ba vienne ngai. Ba vienne ngalo ba Seraf Mofango yo. Ba vienne ngalo ba vienne Jacques. Ba vie Demu, ba Thierry Ilunga, vous comprenez? Ba vie Philo, ba vie Jacques Kanzawana. Bon, message n'a pas si bango, le roi Boyo a raté.
Donc votre motif en la diaspora est comme sous quadruplement. Parce que bolingo yo raté. Bado peki sabino bolingo yo raté. Bokeli susu. Bokeli susu. En tout cas, bino vraiment. Ba constitution ben filtré na kati ya communauté. Ben filtré ba ngota ba éducation ba na so ba tika la mitakala. Bino so bokeli susu na Lubumbashi. Bon Moïse Katumbi sepeli. Est-ce Moïse Katumbi sepeli te? Na Goma, bisika ba bomaki. Place ba bomela général Mamadou Ndala yale na Boma. Na Goma plutôt. Ba bunza mabe na Boma. Na Goma. Bokeli sukuna. Bino boyoka te. Boyoka te talibino. Bala ba komata ba na kanda. Bino bokanta kombe silia. Kombe zali ba vandinga ba na position obi adversaire so zoro ba no lote. Mituna neti nde pozoro belo te. Nanga na adversaire amutu te. Binde zoro ba lote. Voilà, c'est une to évoluer muke. Balobi ba finga CDC bo finga na bino. Mais vous avez la guerre doit rentrer là où ça a commencé. C'est tout son d'abord pour na masolo la vie na yo. Là on appelle si mbote pas ya Teddy Mola quoi ça sert, on appelle si mbote pas Clarisse Bibinda, hein? Clara, on appelle si mbote pas ya Charlie da Silva. Ah Charlie da Silva, petit nanga Marcelo Mobala Pembe na Grenoble, Aziko Force. Fumouette. C'est le grand prêtre. Voilà, donc c'est une babengani selezino na wande soba bisote bisoto atolo bela vie na kleboa babengana selezino na libulu manzengele babwa kai pena libanda. Voilà. Ngai ata masana nga El Polo Loko Stone Kasongo pour les fous à Ebi. Hein? Libulu manzengele c'est moi. Ezanga. Libulu manzengele c'est moi. Comment muta koki komi benga manaye moko. Ngai na ebite. Lobande ke nano sala na nganda moko na nganda. Nano sala na nganda ne kala. C'est le passe ne ba bengani. Ngana na société. Yo ngana azoba ngama ngama papa ma tourne la page. Ngam da bengana ngazate. Ba tourner page ba ngama papa na benga. Ngaza na Paris c'est muta bengana ngaza da préfet Paris. Ngam mu fa bengana ngaya. Ngana muta ko bengana ngaya. Aya mboka François Hollande. Moko ba bengana bato bisono to zwanzela. Muta bengani muto ata. Ngala mona ke makamo zo freiner trop au cimetière. Cimetière etalana na nganda mabeti. Bato mo atamsobona bato bazate tana lala pongi wana. Umona bato bazate tana lala pongi wana umona tamso bato akufa ba woko tape ba nini. Yana na bateli molimo nanga. Et puis na yena ba faire ya osala. Comprendre ngape kina ndenga mabete kola na note moni makamto to loba. Lukuta baloba on avait madilo. Lukuta et yara na sincère commis mais vérité yara toujours muke bozela ko sila ngo yango. Donc wala ya langa sa. Langa sa etika la ancien succès. Donc benga na bango yote. Bon ko benga na ya trop dire mais na longwaki. Parce que bon na ba lemba ki ba lembi na bango na libulu manzinga. Na na olemba ngai bon. Siko bana ba benga ngai. Bato ba yo sala o ba sala bazawana. Hein? Bazo déjà cédé. Ba fiche de paye na bango moi au bazo. Bien va renouveler mon contrat. Hein? Papa, on a kuna na no sala en tant que collaborateur. Na no sala collaborateur tant que je vis que non, je suis maintenant prêt à ça la société nanga. Et on a ça la société, il faut évoluer arrête. Donc c'est comme dans ça la société expliquer on a nga malembe yo moninga mabe. Hein? Tout le monde a ma bête, ça le rôle à yo pour beaucoup boti mwana yo mwana ko 18 ans. Il va faire sa vie. Mais pourquoi tu veux pas que moi je fais ma vie? Quand je fais ma vie, ça commence des histoires, voilà, au Tindawa, bani, attends que toi tu es mon vieux, je te dois du respect. Respect, on a opé ça, vraiment. Mais bien sûr, non, avant de bâtir, tu vas finir, il y a un peu de bêta, vous sangana kutu bu beti mutu moko yangwana et ça la pena que non. Moi je suis pas violent, moi je suis véridique, je vous dis à chaque fois, je suis pas violent, je suis véridique. Et puis mutu pe o batinda bazotinda do finga. Azane calme. Azane calme lo ezana ngote. Hein? Ape mané calme. Ce que tu as juste occasion monsieur au finga, fa finga les sous. Hein?
Moi, ça me fait du bien. Afinga sou, mais sans tenir compte de Francis Kalbo, existe dans mon kilo. Baki Malé, la prince de la ville, baza. Aïe, baki Balandri Bilombi, bazali. Aïe, baki Nagler, bazali. Aïe, baki Haris, bazali. Aïe, baki Tomis Boy, bazali. Aïe, baki Thierry Tioko. Aïe, baki Samir de la Plaine, bazali. Aïe, baki Massa, Golette Bilao, bazali. Bayuka Bouiko, bazali. Aïe, baki El Polo Loco, bazali. Aïe, baki Aziko Force, allez. Yoso, finga, boso, kutena, Aziko Force, dans Zéro Zandeni. Aïe, baki Keve Kamuzuna Zilatan. Papa na Kevin Junior. Mobile Nelly Monduka. Aïe, baki Krisa Kino, bazali. Est-ce que ma Krisa Kino, c'est une aïe, baki ma maman a vu ça, elle reçoit peut-être maman Claudine Kino, maman Claudine Kino, azali. Donc, tellement tu vas se belé, aïe, baki mon bien la maïmbi, bayali. Na Suisse, quand na Suisse, na zana bat, na Belgique, na kung fu bayali. Ma petite na vu ça bien, ma petite, quart de champ. Soit qui est bien, soit qui on est salaire passé. Mon arnelo mona mukili papi gen tika na simbo boye na arnelo mona mukili ngaso bo finga na yo ka plaisir ba fingi yo ka plaisir neni selezi nga provocateur ngaso na provoquer modute une semaine na yo ka bienté ozo comprendre na provocateur mais provocateur avec raison c'est ça qu'on entend ba fingi ça nga ona yebi na ngate yo kumdo yebi sanga ngwa siko ba masanga ba loba na bien tourner la page ça c'est des boulumbu business. Les gens qui se basent sur des ça bon bon on comprend nga zo na kiste na loba muno kisi na muno na ngai on comprend donc nga na tina mambo na zi na ebite wana ba petite sœur na biso ba congolaise ba Clarisse Bibinda ba Clarisse Lizara ba petite na Pauline nan Pauline na Canada Pauline to pesi mbote belé ba petite sœur na nga ba Marie-Laure Mwaka on appelle ça conseil à bien wana la reine na Lyon le roi ba Bijou Meta ba petite sœur na nga wana le roi ba petit banani ba Rihanna petit Rihanna a changé moi accoutrement na monanga ozo comprendre nga iso et qui na nga moi simple changé na accoutrement na c'est no boyo kana bien et ça éducation ya mboka na biso ozo comprendre mais ce que soki yo leki na yo wana aye alobi wato komo koma na mozindo dukuna na leki na ba leki na ba congolaise nga ba leki na ba congolaise nga na ba leki ba zairoise plutôt to lo ba bien ba leki na ba zairoise tout ba petit ba Sandra Ngimi ba Shida Ibula ba Sandra ba petit na ba Claudel maman na Mel ba petit na ba Yalos ma sœur na nga ma sœur ba Véro Mangoyi donc baza tellement tout ba Karine Lunga on comprend ba sœur na nga penda on a bosan ba lokwa ba Liziba o ya Seledi Atomba on comprend mais makambo ngo limbisi no sezi limbisi mwana nzamba limbisa rankinité ya no elo te c'est des petites choses ça. Moi, je le fais même dans le salon à Minene. Si on a finir, on tout de suite. Mais j'ai pas le temps. Moi, mon temps maintenant, c'est des affaires. Je suis un patron, plus que les patrons qui disent qu'ils sont des patrons. Je suis un patron. Tout tient assez. Voilà. Tout tient assez. Je crois toujours citer pour tout cela Nabiso. Ah, tout coûte vite fait. Je viens Nabiso, Mofango. On bien, on m'a dit. Beaucoup de c'est les inhonnêtes gaga. C'est une bonne motema. Tabatama les gars na mutabatami. Oui, tu sois batami na nini. Mutabatami et puis tu comprends, toi tu n'as même pas 4 ans en France parce que toi tu n'as jamais déplacé l'Europe. Moi je suis quelqu'un qui a vécu ici. Nango babambula na sali ate mais ba master nga on atangi ba Kalbo, ba nani ba Godé Kimani, ozo comprendre ba Chris, ba Tebele, ba Sensei Choule, ba Kosi Mal to Monsieur Borel. Vous me libénez
mais nga na obeba na été na singe ben na mekata na tena fan mais album ti les autres bimaté quand même ja mama yo na mbongo bi album na nga mais non nga na ba producteur no kosi na mbongo c'est muta sala ba faire ne moko ayebi ba calcul na zo sala vieux raf mofango pe lelo ko bana non au petit na nga beau frère na ngai a supponga na noko ya bana ya raf mofango ozo ba na noko ba Jessica na noko ba Dimitri mais album sugo makande bo solena producteur na maintenant producteur na bo tike calme parce que il sait lui-même il sait ce qu'il fait hein ozo comprendre a le temps qu'il sera disponible il va vous faire plaisir ça va sortir tu vois mais problème na nga ba nor ba na ko lo ba ko ni la raison des plus forts est toujours la meilleure. Hein? C'est pas fini quoi. C'est pas fini quand je mets comme ça, c'est pas fini. Moi la maïle ayokaka. Sozo yokate. Moi no balaxi mo sape pas bakulutu. Suka liwa. Ozo pas suka nango liwa. Biso do bomara batute mais nzambo asala biso. À résoudre le problème parce que il y a des grand résoluteur. Vous comprenez? Nous, tu es bien Zambé, mais on a aussi profité. Na Zambé la mouké. Vas-y. On va prier. Vas-y, prie. Oh Papa Dieu de l'Éternel, Alpha Omega, Papa na osenga pana yo na Sambeli, na bato tu ba yo salanga mabenzambe na ngai. Na ko senga na miniti Nzambe. Munoko yo pesanga na loba na batu Nzambe mabeli na sala bango Nzambe yana bina bango ke au nom de Jésus ba kisi na ozoki e uzonga na mutuna yo e fukamela yo Nzambe e zonga na mutuna yo okoma liboma bisiko zali na bato ba kotinda bino ba faire na bango nyonso seke imai na kombo na Yesu nani mwana Nzambe tutanzambe oyo ngana ko senga Nzambe na ko senga mingite na pameli yo liwa makamna ofu na pameli yo liwa yo na lobi kombote parce que na quand na miso l'état pa Nzambe et pour ngaba baso Nzambe la bato liwa au nom de Seigneur Jésus Nzambe na sengi yo bisiko zali Nzambe akomata koka nikatambola na voiture asara accident ya grave Nzambe wana prière mbokela to prière ndeni esa prière na sengi pa Nzambe bon otina Nzambe pena bokela mutu asara accident mutu mabeba sengela kili wapa Nzambe akufa potika biso calme Bible obito limbisa nangana limbisi mais faut senga quand même prier Nzambe nako senga na kombo na yo Seigneur nako senga lisusu bana baso bako bongo mabana mibali si bien na pameli bango na babongo bango ta na masasi kuna na mboka wana ta Nzambe na tangi koma mutu te Seigneur oye banani bazo koma be lesbienne mwana mwasa komi kolinga babenga evie o mandefu na ngai boko finga yango mandefu na ngai sali na komo ya Seigneur Nzambe yo mtokelaki mandefu oyo banzambe na ko finga yo ta Nzambe soki ngana zali DJ Mukinza Nzambe bongo ya zali journaliste nie na ko senga kombo tutape mwana pe mo santo amen. Voilà, c'est les ino. Mais prière en ballon na yoki, mutako tafisa na peso mbote ki sinjora bina peso mbote. Ah, c'est bien. C'est bien nga pena peso mbote. Azana. Dan golo sanjo comme de la prière. Non, pour Nzambe nga na ba dimension nyonso. Nana ba dimension musuna comme ça na oyaga na conférence de presse pour na bato ba sala mabe na communauté. Vous avez compris? Conférence de presse, les a prié. Mais quand on a prié tout, na Nzambe na ngai. Na Nzambe na ngai. Nzambe nem da hotel na makamu. Au nom de Seigneur Jésus, Nzambe na sengo kisenga ba garde corps na yo. O bazaka bongo liko na lola. Papa sopa makila ma Yesu kat na ba voiture na nga na tambola nango. Ba voiture loko na komi pa. Sopa makila ma Yesu kat na ba instrument na nga Nzambe. O Seigneur na ko senge pa na yo. Bisiko na uta ki kuna Nzambe. Na sengo boma yango ta Nzambe. Ba client so basila ko kima. O Seigneur ko mota ta pe mwana pe mo santo. Ngatem na tinyo kena manefo pembe. Na basuka pembe pona ngai te Nzambe. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ah, en tout cas, veuillez nous comprendre, c'est les Ino avec ses œuvres. C'est les Ino, il y a ça Batubazo Landayo. Programme, il y a ceux qui m'ont à louer un instrument. Mouta Salandengeni Pakuta Anayo. Et puis, est-ce que vraiment Batu, Bazako s'est retrouvé dans la société? Bon, ngai lo na lobaka ke on est des affaires moni ngai na osala pona Congo. So mutanga loué ngai na musique na ye. Musique na ye ndok nde zabo na ndenge mwa mabete.
aux gens a fête anniversaire nous surtout on a ben instrument aux gens a puissance il y a 8600 Walt na salle bon hésiter tenga za pona na salle la pona peuple normalement on a resenga mbongo te mais on a resenga parce que société faut fonctionner alors bo hésiter raté et puis bazumi ba kansa ndenga na écran boye ndena za bona za pende ngona na kibomoto pona ministre na nyama na ze modete nga ko manganyama donc yo ko manonyama mo nyama lo bien nga ko ta o ba finga wana po bazaka mutu mota do finga bazaka belé ndo baksa mandefo belé nimtet net mutaliboma yebango mandefo nga net mutaliboma c'est bien ah o finga mandefo nga mona na mandefo ka bon collègue na nga fali ana mandefo e bon collègue na nga fere toza na mandefo donc toza batu ya maboma mais nga na mesure liboma na ngai liboma na ngai na za yeba que je suis un fou déclaré mukona ko zona poto bien na ko zo na tiombeli mikanda ya liboma ko témoigner botika ko ke bolo ko te parce que za na libo ayenga nga kuna Château Rouge wana ani liboma wala tala mandefu na ye ali liboma ayenga net ba yani kone ba vient nga Raoul ba vient na ba masa ngai nani pire vient ngai de Napoli lipemba denga sala ba cop ni na Château Rouge denga luka lar ni na transpiration azo transpirer za liboma biso tout za so maboma tout ça maboma na contre mututé na esi bino nga na ebi ko limbisa mama na limbisi bino bo finga na bino mais so bo occasion bo hésiter te bo finga lisusu atako so zuka tout finga na onengo lingi na tiki bino espace bo finga mais moto abatami oyebi te so abatameli na nini azana nini yeba histoire à maître Sandroma bobete ki na tongo mais na 5h du matin a ozala wapi. Voilà donc to komi na suka sezino na ko préféré au boka batu au bazolanda au batu na yo mais avant au Papi Gen pardon vieux a chama kelele trop bon omoni na lo balika mo tala nga na sala asuna nganda mote na sala asuna bar mote je suis devenu indépendant wono zebisa bafano balandaka na bafano nga balanda nga siko bo nga boza na système ya botu na ngai na ndo tinda mno siko ba texo place nazali indépendant donc na do dépendre na motuté bisiko tu bo ba nga nazali bo ba bisiko ngo kufi na place nazali kuna na memi kombo na nga ya libulu na mimi kombo libulu et place mususu wana na nozala wana ona komaki moi mikolo na lingi na ngasu muté na côte na ngape mutu fitité na lingi na ngasu te ba place ngo kufi nango donc mikolo nde na oké pas masala nga Emile alias ça m'a bien olia bango alia bango bon Célestino tosuki sana loyembo après na suka loyembo hein ou sali prière parce que prière on doit prier pena na ekotisiko prière à souka pena folongola donc ouais voilà donc quant à moi je dis déjà merci à Aziko Force Fumwetu, je dis merci à Teddy Mola quoi ça sert, je dis merci à Petit Labso la Reine, je dis merci à Matika Songona Kinshasa, je dis merci à Francis Calbo, je dis merci à Freddy Akimbe Pichu Mangayos, je dis merci à Clarisse. Voilà donc je dis encore un grand merci à Yemoko Saint-Raf Bofango Tabayaki Toko. Hein? Balobi, incomparable, comparera été. C'est les ino. Tout ce qui s'attend, au Betimolo comme on vite fait, au Yembi après la soirée au Yemba. Pourquoi rouler oh, avec mon nom? Pourquoi rouler oh, avec mon nom partout, à gauche, à droite, avec mon nom. Occupe-toi, oh, Bolumbu business. Occupe-toi, oh, Maso Compota. Occupe-toi, oh, Tata Kala. Est-ce que nga motona bimisa yo mande fois pembe na suki e? Est-ce que nga motona pekisaki ba kliya bakima mosika na yo? Occupe-toi, oh, papa.
de ton ménage, oh, maman. Na kindumba na yo, papa, bonyoko sosolonga. Olingi nazwa makambo na yo en charge. Ngara bonanga na kozwana ngate o. Osana pasio, oh mama. Pe aussi la sonio, papa. Bonyoko finga kanga. Olingi se o yebana. Papa na sala yo ninyo. Soke muto alingi ya evolue tika ye akende o. Papa okosuka se boye. Banyongo pepa yo papa. Basi pe ba divorce o papa. Okosuka wapi oteki lopango. Ngala bona ngala nzoto na nga. He he. Yamoto bako tinda yo finga kae. Omesana na yo kobima na batata basuki ya mpembe. On appelle sa mbote na Kim Prince de Lausanne oh. A Kim Prince de Lausanne oh. Mamounu ya melale. Probiso toi ba kestérien. To continue Zimbo. Pourquoi Yenge mukusa na balu lo mikolo. Masoko pota. Nganga masoko pota mabota. Tata suki yampembe tata suki yampembe baklia bakufa ikidie he bakukiminie yaye he suki yampembe mboma mboma liboma amdaliboma. Voilà, prière à Souka pour tout ce qui ça. Le samba Souka pendant au Sengolongola. Écoute, parce que les choses semblent mingi kagananini. Donc, pour la Souki ça, on a passé déjà un botte vite fait pas ya. Oh Seigneur, tata mozali si alikolo pena se tata. Nako senga na kombo na yo tata. Papa zoba to babimba Souki pembe. Papa pour nous ko zoba nouveau né. O zoba morne ba nouveau ba salini papa. Zoba to babimba Souki pembe. Nyoso tuté ba to ko sala mabe parce que ba lobi Souki pembe za di sagesse na nzoto ya moto. Tango yo zo ko sona mwana mokele ko la serezino. Ngana yo likamu nini papa. Seigneur na ko senga baton tu batikala ka mitakala papa zoba ko tinda bango bisika bato o tinda kina lifelo o basala ki kobo o ya tango ya Sodome na Gomorrhe to lingini siso pa ko nezonga tete tanzambe o Seigneur na ko senga pa na yo papa kanga bato batikala ka suko bato ba ko modifier corps na ba salsa mabele ba ko salsa biloko nyoso masoko pota bolumbu business to beleli yo bolumbu business oh no de Jésus tanzambe o Seigneur salisa mwasi na ngai tanzambe asala jamais na makambo wana ya kutakatakata ndoto na lingena ngeto oko bamisu bakomi ko bota bana bako bomba bana Seigneur est-ce que ça normal muta boti mwana bomi mwana oh Seigneur na ko senge pa na yo tanzambe na sengo batera bana o batera business na ngai na tie vie mo fango na ba prière vie mo fango seraf papa tumela biso misuni kitoko tanzambe nzamba pesi yo loboko bakoka yo tata mokolo moko ba meka yo bakoka te oh Seigneur na ngai na tie papi gen na mabondeli na ngai na tie vie filo asiko